pourquoi ba nommer na moi oyo incident majeur to ça bana oya oyo délégation Rwanda ba art wana ya ambassadeur côté loko wana eza moi confiance le moins mon qui était pas berande ben na cabinet wana ya moi ça facha nommer directement qui pasika ben ça dit quoi. Mais c'est ça de Kwantiba Sengeli ba imboka ba très bien. Chaque fois tant on a les kaka on a la voix céleste. Na lobake loko 1000 fois que présidence de la République est allée entourer Eza et Abarouandé basé Belé. Chef de l'État Azali entouré na Barouandé, chef de l'État Azali entouré na Batoumabé. Comment expliquer ça? C'est un donc tu dois comprendre. Comment expliquer Vincent Karega na niveau présidence de la République? Karega a contre la poison. Ça que service à renseignement va contrôler, va yeba. Ok, ndenge toyebeli renseignement, ndenge toyebeli présidence de la République. Avant mon compte na présidence de la République, avant compte va contrôler. Tina sapato lati, tina bilambe olati, et sengeli ba contrôler ba yeba. Nanzoto na yo ozana nini? Avant compte na mon kozamboka. Mais tu comprends de te, service à renseignement, sécurité. Moussala na bango ezalaki wapi. Tia comme à niveau que Karega ba image sali, ba image monani. Ndenge Karega azo poison, azo pomper ngo na liboko ya droite. Mon konzambo rappelle à mon qui ba geste au Karega pané ko sala. Les images sont là. Et Sengeli, chef de l'État, azala vigilant. Azala vigilant na loko c'est parce que service wala nyonso. Et Sengeli ba kanga bango. Pas chicher bango ba tuna bango. Comment expliquer? C'est poison les a qui enregistré. Non, c'est poison. Et c'est poison. Arrêtez, alors pomper, bah image sali. Et c'est poison. Biron mo bimala, et c'est déjà empoisonné. Et Sengeli ba ça la lombangu, ba ça la désinfestation ya bureau chef de l'État. Et c'est poison. Et mon ami, image mon ami bien dingue, alors pomper, même mon konzamboka, à mon aki geste nae au nous tout à salakis. C'est pas conseil tout ça chef de l'État boyé. Et Sengeli bakanga service on a nyonso bakota boloko c'est parce que balembongo bakoti Vincent Karega balembongo oyo utie pa Kagame ba corrompre service à renseignement il y a présence de la République. Ce n'est pas normal. Bonjour, bonsoir, Nabamio sur la voix céleste. Mbote Nabino Mbote, vous allez ébélé, partout dans le monde. Vous allez en abisso par la voie internaute, ou en amont aux États-Unis. Pasteur César Mouanga, Maurice Kianga, la PC Mbote en Europe, maman Konde Chita la main de l'opprimé, maman de Charlotte, en France, Niger, Namoni, Oscar Lukunga, qui est déroulé sur Kozali. Vous allez en Asie, Océanie, en Afrique, on a précisément en Angola, dans mon docteur Emery. Sans oublier en République démocratique du Congo. Les années de Konabino Moïse Mankantiba Nemiso Bodimeka. Tout le bâti auto salaka décryptage ya actualité politique boy ba situation mboka toza wapi tozo kende wapi tokosuka wapi. Merci ndeko John Mboke Benoît c'est ma caméra ndeko envie bien to ba toujours lola lo les akofuta sima tokoloba njambe abotoko zwa wapi. Toujours vous priez ma casse pour la RDC, vous priez ma casse pour la biso pour tous avoir courage et pour sabino actualité en temps réel. De l'autre sujet sur la sujet actualité, ma très faulu a bengani bemba na katumbi. Ay ben précieux André na kata la muka. Des situations Sylvestre et Pépé Lukamba. Na moi oyo incident auto c'est mon niveau ya oya tiseke da chaîne directeur cabinet. Qu'est-ce qui a nommé officiellement directeur cabinet? Nini imboglo ni na kati ya Oya, il y a des sujets autour de l'imbo la biso mboye ba awa situation politique de l'air to komi wap tozo kene to suka wapi ya ona zana tsongo makasi ya kobengisa mwana mboka Kennedy Moni na ene to sala décryptage ya actualité politique mwana mboka Kennedy Mbote ndeko Antibal bonne santé kimia mais isko bien mais là ba kisi kimia za merci. OK directement to ko na premier point na biso ba changer directeur cabinet ba nommer directeur cabinet officiellement ils a dit à quoi bande quoi INC va avec non parti à violer encore faire place wana ils a toujours muta INC commentaire non pour na directeur cabinet c'est quoi à niveau ya
président de la République. Merci beaucoup Ndeko Antibal et Sengeli Baimbo Kabaye ba clair que non. Soki mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a changé de RICAB, c'est-à-dire a nommé Dikab Sika Guilain Nyembo parce que chef de l'État a yebi pourquoi a nommé Guilain Nyembo. Guilain Nyembo azaki déjà. Azaki au travail dans la présidence. Malgré les lots titularisé au niveau cabinet chef de l'État, tant que directeur numéro 1 titulaire au niveau cabinet Mokonzi Mboka, chef Moko Aebiango, malgré bandeko ya INC, bazolo baloba trop tout conso, parce que babi que non ba kabal na bango surtout échoué. Oh bazaki nango bazaki nango na mituna bango pour préparer ba kabal moko satanique contre le chef de l'État, puis contre même la République. Ndomoni bandeko wana INC bakomi kolela bakomi se déranger pour la nomination ya Guilain Nyembo. To éviter pourquoi bandeko INC bakokoma na ba inquiétude ta ba souci au moment où Muto Salaki wana a détourné qui disons a ibaki mbongo ya mboka ya ba mboka o bazali ko nyoko ma chaque jour les loyo ba changer na mutu mususu. Alors, commentaire pourquoi ba nommer na ngwa oyo incident majeur to sai bana oya oyo délégation Rwanda ba art wana ya ambassadeur côté loko wana eza moi confiance le moins muke était pas berande ben na cabinet wana ya ngwa ça facha nommer directement qui pasika ben ça dit quoi. Mais c'est ça de Kwantiba Sengeli ba imboka ba très bien. Chaque fois tant on a les kaka on a la voix céleste. Naloba keloko mille fois que présidence de la République est allée entourer Eza et Abarouandé basé Belé. Chef de l'État Azali entouré na Barouandé, chef de l'État Azali entouré na Batoumabé. Comment expliquer ça? C'est un donc tu dois comprendre. Comment expliquer Vincent Karega na niveau présidence de la République? Karega a contre la poison. Ça que service à renseignement va contrôler, va yeba. Ok, ndenge toyebeli renseignement, ndenge toyebeli présidence de la République. Avant mon côté dans la présidence de la République, avant côté, va contrôler. Tina sapato lati, tina bilambe olati, et sengeli va contrôler ba yeba. Nansoto na yo ozana nini? Avant côté na mon kozamboka. Mais tu comprends de service à renseignement, sécurité, Moussala na bango ezalaki wapi. Tia comme à niveau que Karega, ba image sali, ba image monani. Ndenge Karega azo so poison, azo pomper ngo na liboko ya droite. Mon Konzamboka pe amonaki ba geste au Karega pané ko sala. Les images sont là. Et Sengeli, chef de l'État, azala vigilant. Azala vigilant et loko c'est parce que service sur la nyonso. Et Sengeli ba kanga bango. Comment expliquer? C'est enregistré. Non, c'est poison. Et c'est poison. Arrêtez, alors pomper, bah image sali. Et c'est poison. Biron au bimala, et c'est déjà empoisonné. Et c'est ngeliba, bah ça la lombangu, bah long, bah ça la désinfestation, il y a bureau chef de l'État. Et c'est poison. Et mon ami, image mon ami bien dingue, alors pomper, même mon Konzamboka, à mon aki geste naé, on nous surtout, à ça là qui c'est pas conseil, tout ça chef de l'État boyé. Et Sengeli bakanga service on a nyonso. Bakota boloko c'est parce que balembongo bakoti Vincent Karega, balembongo oyo utie pa Kagame, ba corrompre service à renseignement. Il y a présence de la République. Ce n'est pas normal. Et c'est une normalité. Oh, Barouandé, Bazobo Sanelo Komoko. Mouto ya outi na ngomba lamentation ya mire lamentation na Israël. Ake ko fuka ma pona kolela na pona kolela ba congolais. Pona kolela mboka Congo nzambe su mboka Congo. Mutu wana moyeba resirie ezate. Nyoso bo sala ba Rwandais ezala ngo ni les sans effet c'est parce que tu sais qu'il y a ça nzambe, tu sais qu'il azobum de la Congo, il y a azobum de la Congo pour la yete. Azobum de la Congo pour na ba congolais nyonso. Et puis azomboka Congo akaba ngo na maboko ya nzambe. Nyonso boko sala. Ba complot tout boko sala. Boye ba clair que non.
boko réussir ata mukete et c'est par conséquent nazali ko senga na mokonzi mboka akanga service wana nyonso baza complice bayebi oyo elekanaki et puis nanu bandoki basilité il y a toujours automabe o bazali tout autour au chef de l'état bazo luka mutu ya mokonzi mboka mais baye bakeno bako réussir chef de l'état te bango moko ne ba okutana na mabele soki eloko bazo luka ki chef d'état kufa baye bake bango ne baza numéro 1 oh bon côté mabele et chef de l'état to sengi na mokonzi mboka za la vigilance c'est parce que Congo était là ba congolais ba ozelaye batala qu'est-ce qu'il va faire na mandat na oyo 5 ans oyo azana yango batala elonia osala par conséquent service wana bakanga bango. Ok, merci par conséquent service à nini bakanga bango eza malobe ote pas Kennedy Moine to ba toujours vigilance les efforts congolais toi à vigilance que ça là sur occasion au sala pembe na kochaboka il faut vigilance ça là makasi to bité ko no bitu bo sala musate ba sa musa ba zeme to répéter loko na média pour na to bakisa bino subo comme vigilant makasi. Alors Kennedy Moine to continue na dossier à Union Sacrée Bemba Katumbi va signer officiellement à des heures à Union Sacrée. À même moment directement Martin Fayulu a bengani pour la kacha la muka. Malobane zani. Ndeko Antiba le sengeli ba imboka ba clair. Biska bazolanda biso na niveau États-Unis, na niveau Belgique, na niveau France. Bazué loko o ba senga ke pas fati on dit ba ndimi ko zonga benderi. Non, c'est-à-dire quoi? Bemba senga ki Assemblée nationale. Moïse a sengi primati. Mais Bible komoko. Et Salema wapi. Malgré ton akati ya Union Sacrée. Et Salema wapi. Les deux institutions Assemblée nationale na primati ezali oyo mokonzi mboka yemoko aokipaka yango. Ezali oyo mokonzi mboka yemoko aokipaka yango. Peu importe coalition, peu importe situation politique autour nango. Assemblée nationale Bemba kozo ngote. Primati Katumbi à cause ngote. Ça risque de comme 3 autorités morales en mboka. Mais oui, je vous dis, ça arrive comme 3 autorités morales. Parce que Moïse Katumbi a continué ensemble en tant que Premier ministre. Bemba a continué à monter MLC en tant que président, soit président de l'Assemblée nationale. Oyo Bemba koyebisa mutu wana. Yango na mutu wana akosala. Et bah Congolais vont sentir que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, s'il vous plaît. Dans un régime semi-présidentiel. Donc, le chef de l'État doit être vigilant. Batouana, tant que vous avez la présidence, Bakouti Jamaï Kabou la présidence, Bemba na Moïse, Bemba a soulevé Voanaye à Tunis mon Konzambo Kalobi, Kabou doit être nini awa na katia bureau awa. Mon Konza répond de Bangabi non, na bengi ba leader parti politique. Kabundu azali leader ya UDPS, le zali leader ya MLC, Moïse Katumbi azali leader ya Ensemble pour le changement. Maintenant sikoyo Batouana bamoni présence à Kabundu lokola gênant pour na bango, ba komi s'inquiéter. Bemba asengi Assemblée nationale. Katumbi asengi primature. Kabundu ayebi chef de l'État clair. Alobi que non et Kosimbate. Azana raison. Omona wapi bapesa Assemblée nationale na mutu mususu. OK, Assemblée nationale c'est les la contrôler et pas chef de l'État. N'importe quel Kabila. Mutu zalaki président de l'Assemblée nationale. Azalaki mutu peut perdre. C'est lui qui dirige l'Assemblée nationale. Kabila même tu sais que ninga zawana et sengeli asa la choix na ye muto ko za la présidence de l'Assemblée nationale et za la choix ya chef de l'État et za la choix ya Bemba te et za la choix ya Moïse Pété même il primatie c'est le chef de l'État qui va nommer muto choix na ye ce qui a sali yango te to comme la 3 autorités morales en mboka o de Kontibal on peut ça na réseau a
pe ba imboka ba pesa na to comment trois autorités morales ils ont considéré officiellement la union sacrée c'est que ba pesa bon bilo wando senga non ceux qui pesa bango biloko wando ceux qui chef d'état pesa bango biloko wana des institutions là vraiment wana c'est que mon konzamboka a bêté à côté a frappé à côté et ça risque bazo créer eloko oyo que non peuple congolais a osé là ale kitoko peuple congolais a osé là c'est pela ndé kwantibal na moni ba image mususu na moni ba image mususu c'est parce que biso to mesana kaka kolobela mboka na peuple congolais bande kona biso bana France bande kona biso bana États-Unis bande kona biso bana Angola balongo mboko pamba te balongo mboko pour la souffrance na mboka nini omona bao defa lipa apa Congo lipa 200 francs et puis na tongo mama mapa kwa na tongo aye ko luka mbongo na aye ko senga nyongo mama zolo aye sabana keno boye bisa mama na mapa keno mama zote mama la na kachanda oh na ba pays développé eloko lokola lipa déjà passer à bêta pour wana mais na mboka na biso congolais azo defa lipa ya 200 francs lipa 200 francs congolais azo defa yango bandeko bakenda libanda mboka balongwa mboka oyo pona sengote balongwa mboka oyo pona souffrance balongwa mboka oyo pona misère maintenant Tshisekedi a na pouvoir azali koluka ke mboka ebonga pour que ba mboka wana balongwa kuna ba na mboka na bango oyo place mutolo na bango etikala bazonga ba sepela mboka na bango na moni ba image ba congolais bazola la libanda ba congolais libanda tout près na stade de France basali lokola ba tente basali lokola ba parasoleil ba congolais ba la libanda parce que baza na mikanda te quelle souffrance OK to lo belango après alors dernier Martin Fayulu aussi des sorts bengana bembana katumi na ino na la muka personne attend liste mais Martin Fayulu akobengana mutu te na kati ya la muka te la muka d'abord comme wana mutu apesa ngo c'est Félix Tshisekedi oh le roi chef de l'état ndem taper ça comme wana ya la muka et ça Martin Fayulu n'a pas le droit ya ko bengana bemba te n'a pas aussi le droit ko bengana pe katumbi te c'est parce que la muka ezali a été ezali plateforme politique eza Fayulu te Fayulu azana droit na te Fayulu eloko esala e azana ozo ben kento qui motema mabe kindo kilati Fayulu makasi jalousie Fayulu aime ma jalousie tellement que non à Congolais à 50 Camerounais 50 non mais c'est à Camerounais 50 Camerounais 50 Sénégalais comment ça Keita Jang ça manque photo comme ça Keita Jang azwa kombo na biso ayiba yango ndenge ba étranger ba misana ko yiba ba komba ba Congolais pour que ba va na mboka yango Martin Fayulu à Congolais c'est l'étranger est-ce qu'un étranger à quoi il y a Congolais et pourquoi il y a ça langage que non a bengani bemba na moskatum est-ce que l'amour ça y est maman na toi tata na non et simbate on les allez selon Martin Fayulu bemba na ko le kabinote par conséquent na quitter na lamuka et ça bemba na mtakoloba et ça Fayulu te Fayulu ça le ko mokote au ça lamuka lamuka ça li créé par Tshisekedi moko ce qui Martin Fayulu aza makasi alongola kombo la muka acha kombo mususu tout ça ce qui est la muka kombo wana et ko sala en play aza na droit na kwantibal ana droit na te OK merci na droit directement to côté ngambetali ya Pepe Lukamba ben formation avec non Pepe aza na mboka aza na COVID-19 mususu non câble c'est ayate alors ce qu'a été ah ça m'a décidé à destruire ninga déjà destruire et au suka ndengeni bo bloquer la cadena niveau ya nini ya bureau bendengeni mais nde kwantiba sengeli ba imboka ba clair tu sais que du Wamulumba que son âme repose en paix n'époque ya Mobutu si je me trompe pas en 1900 quelques boy tu sais que derrière ta bureau parce que tu sais que dit abana ko boycotter ba bloc comme sur Mobutu dit oh Moutou comme tel melanga c'est ce qu'on a appliqué rapport de force c'est que aya na tongo akota bureau akoti kumba na porte ya bureau ya primature asa loko mon côté même na Pepe Ilukamba le kobo est fatigué comment expliquer pour na ko démissionner
et Sengeli Ilukamba akela Lubumbashi atu na Nzambe na bango. Ça c'est grave. Oh eza république, tu es allé jungle. Tout ça comme une question, est-ce que oh ezali mboka tu es allé jungle pour na démissionner et Sengeli Ilukamba akende kotuna et pas Kabila. Mais c'est anormal et c'est normalité et c'est pas conséquent. Ayate a démissionné Ilukamba bazo kende naye na rapport de force akokuta bureau wana bako sele yango bako cha kadena le chef de l'état va nommer un nouveau premier ministre na ordonnance na yemoko wala zali histoire à oublier ezali histoire à mettre à côté Ilukamba azasuna droit mon côté et par conséquent tangulelo Assemblée nationale parce que déjà ba siéger nyonso bako décider kuna yangonde eko salema Pepe Ilukamba avant de kuna Kabila bali abike kuna na tata na bango kuna Nzambe na bango abike no bureau d'âge basé en compétence au bengi ça a été non compétence ezali et puis akomona yango ata ye ayayate na tongo ce qui va silisi na Assemblée nationale na tongo bako pesa ordre na militaire bako souder bureau wana pour que mon Konsamboka a nommé nouveau ministre Oyo à retravailler ensemble avec le chef de l'État. C'est possibilité Zalana non Gilbert Kakonda représenté à niveau de l'Assemblée nationale, c'est possibilité Rosa. N'est-ce pas une ordonnance à Tshisekedi. Même d'avoir joué les présidents comme il y a beaucoup c'est possibilité Rosa que Gilbert Kakonda représenté. Bon, Kakonde a représenté tout complet, a représenté PT. Et qu'on change le comment côté puis ça n'a rien à voir. Kakonde Atazali Ilukamba Zazate bazo utiliser rapport de force. Ezali rapport de force c'est parce que Basengi depuis longtemps a démissionné. A limité pourquoi? Mbokango ekomi yaye to mbongo ya zwe belé wana. Na age na ye wana. Ako vendate apesi mwasi na ye a debuyaka balera tama matembele. Alinga kena na age na ye bakanga ye swati. Akufana attention, appliquer crise na âge na yona, ade mkoloti, ade papa bana belé, ade responsable. Est-ce que akoki comprendre ça respecter le bureau d'âge là, dans entre gamins awa. Alobinin. La fameuse motion de censure contre mon gouvernement n'est qu'une manœuvre politicienne sans fondement factuel et au mépris des exigences de l'état des droits. T'as des gars arrogance. C'est qu'à Zuba puis ma c'est pas yémé, yébi yémé c'est Kubanga tenga za sim. Non, Kolobake. C'est lui qui non même t'as pouvoir pour révoquer. Non, non. Nommé, y'a qui pas yémé mais PC moral lié à comme le bureau de dos. Et toi comme le bureau de là c'est non arrêté. Ce qu'on a été bonné va destituer et qu'on souka ndé na bi que yo qui na bureau a fond la bureau mo ko empêcher ta zate. Kasi yango to bi que non soit ta mobile la tembe na age na yo wana. Comment est-ce mon bon le mumba na mobutu tina kana kaza butu. Mais yango to lobi de kontibali yango enseigner ba imboka ba clair. Soki asa mobile ya tembe. Asa mobile ya tembe ya solo. Aya afongola biro wana makasi. To aya akota na biro wana. Batalai. Ezali muto yo asubeli courant sonine yo salaye. Sonine yo salaye. Basengi na ye a démissionné à l'ingité. Nde ba kena on a rapport de force. Est-ce que poste wana eza maman na ye poste wana eza papa na ye eza l'état ezali poste à l'état ezali à individu te il faut baser la main pour na mesa ma o bengi élection définitive assemblée nationale bon comme bazan légitimité ne ba bengi ça ya mais comme eux ça légitime oya te mais wana na habite est-ce que papa o ya mukolo Pepe Ilukamba place au Zolanda biso est-ce que na manière na yo na kimokolo na yo ozo sala ozo mona o sala makambo ya kibo nyama te makambo ya kibo moto poste wana eza papa na yo te poste wana eza mama na yo te ezali ya l'état ezali bureau ya ngani ya l'état l'état lobi longwa ozali incapable mboka balobi oyali kokokate via âge na yo na mabe na bino basengi na yo olongwa comment kotingama na bisika oyo balingi yo te soko za mobali ya tembe mekelo kozongo mekana na âge ça nango mutako simbo za kudu te yo moko okuya na tension okufa yo moko. Ok, bon, à ce qu'on a deuxième volet, il y a un cas de Assemblée nationale qui engagement au destituer.
ba ministre ya cash ouais bino IDPS et lo ne zanga ba comme ba Jibe Kakonde Junior Mat tanga ba kombo sur na éviter tanga ba kombo ministre wa IDPS na IDPS d'abord ba Yves Boukouli Rose Boyat ba ministre ana et là il a ça clair que non déjà liba les a sauté et zaneti moi si na mbale bakabwani mais les qui moi si yé ati aniga fana ndako déjà yaya na ndima kini est-ce que eza normal qu'est-ce que là on est aux ba ministre d'abord IDPS ba retirer ba déposer ta bien na bango ya démission mais yango peut tozoloba awa to senga pe na ministre IDPS biska basali bazolanda biso c'est les gants yango yo bomoni ke moto epela ebele ba ministre IDPS ba bikeno banangam pourquoi banangam ebele ba ministre IDPS banangam pourquoi IDPS a sengi na bango 70% va combattant aucun ministre n'a respecté cela je dis bien aucun ministre sauf moi mon comportement ministre mon qui est autrement dans mon comportement bien c'est Junior Mata mais les restes ba ministre aucun ministre a eu de pèse a respecté 70% il y a eu de pèse c'est pas combattant il de pèse ba respecter en côté bazo banga ba bi que non chance na bango ya suka ngo yo bayi baba le mwanda mwana c'est parce que na bango nyo surtout on bazo risquer bango tout bako reconnu bango société c'est parce que même secrétaire général a IDPS Augustin Kaboul ayebi comportement ba ministre nyonso oyo ba affiché autour ya desa oyo o mo konzamboka a passé na yango na ministre wana ba démissionner ndeni basomona que awa to kei gouvernement oyo nyo sacré baza na chance te ya okota te donc mutu lokola Rose Boata wana je ne pense pas que non maman wana bako reconduire même ministre ya économie wana moi si wana oyo nani Akasia donc tala ba char ba ministre na ndimite que non bako reconduire ozu mususu oyo ya hydrocarbures mikindu na ndimite ba reconduire ozu mususu oyo nani ba oyo ministre bazo belé na limité ba reconnu même Etienne Longondo a un problème même il y a coronavirus allez mon coronavirus ayebi a impliqué balé mon coronavirus Etienne aussi d'abord il y a écarté libana non basé belé do ba bisa IDPS basé belé basé malhonnête moko na niveau moko impossible antibal niveau mo essayer ba moko impossible on croyait que non ba misa IDPS ba ko changer makambo nzokande ba yakinde commis s'enrichir na gouvernement na desa oyo c'est que des sali to c'est na Augustin Kaboul mutu lokola Etienne libanda mutu lokola Akasia libanda mama Rose Boyata libanda mikindo libanda moi Mouké Mata ndé azana moi chance peut-être on va reconduire na gouvernement il y a une sacré mais les restes wana bango nyonso libanda parce que basa tala dans les locaux ils ont quand menacé à quitter l'Assemblée nationale et nani climatique mais bango va traiter là pourquoi et c'est que bango tout va démissionner mais pourquoi va ni quoi démissionner mais ça va démissionner ba to aussi intérim mais ça ba ministre FCC non tango bango ba ko démissionner ba FCCP ba ça ba oh makambo baby ils ont quand bakei ba pe bakei parce que biso to retirer au salani parce que tous les bureaux seront fermés parce que bango kuna ba salani ba démissionner d'abord 70% parti bon respecter un hôtel bolongwe na gouvernement bako reconduire binoté bolongwe. Ok, merci qui a dit moi to comme petit à petit pendant que nous chiter. Alors tu as habité sur tu as minute moké tu peux sur 2 minutes ou le basuka pe to kabana. Lilo basuka ne kontiba na kosenga na mkonsamboka asa la vigilance na présidence wana. Présidence wana eza malamu te eza vraiment inondé na ba étranger inondé na bandoki na ba diabolo ba soloka ba to ba melaka makila ba chaque fin du mois ça mon konzamboka azala vigilance makasi et puis na bosa inte na pesi mbote mingi na
Maman Charlotte Ndenga niveau à Paris, la mère boss, la mère des opprimés, grand prêtre mère Maman Charlotte Ndenga niveau à Paris, la personne en Mbote Belé, discours d'Ali vraiment en Mbote Belé, et sans oublier en Afrique, docteur Emery, Mbote Belé, vraiment docteur Emery, Mbote Belé, tout cela qui, anti-malio, comme d'habitude, tout cela qui vraiment, je crois que Toros à la bien, quand la mingité, n'a besoin Mbote Belé, et sans oublier, il y a surtout au besoin d'habitude au niveau des États-Unis d'Amérique, la diaspora, on a besoin Mbote, et puis on a dit qu'on peut être 7, n'a pas de qu'on a besoin, on va souffrir dans les bandes, tout pour l'instant de France, n'a aussi un Charlotte Ndenga, n'a pas de surtout moyen, pour que la chose à venir, le document, c'est un peu la condition bien, va suffire tout pour l'instant de France, la Libanda, les oignons que la bande de Kona, boss on va casse vraiment numéro dans les plus de ça 43 85 888 66 87 plus de 143 85 888 66 87. Merci beaucoup na ba tout au balanda la voix céleste. Bon s'abonner massivement au yabino chaîne d'habitude comme bon mesana ko landa antiba na chaîne abino. Bon s'abonner massivement na pesino Mbote Belé. Ciao, à la prochaine. Ok, merci, on est comme Nasuka, émission Ebiso. Tout le bateau, t'as invité qui est dit mouné. N'a tout ça qui décryptage à actualité politique. Bah que ça qui en a, bah répondre ça qui a et vous avez bien bande de la biso, vous faites confiance, vous priez ma casse passer. Moi dans mon Congo ils ont survivre dans Ngolanda, vous priez ma casse pour la RDC pour na obstacle sur ça ils ont surmonter. Merci à nos caméramans John Moboke Béné qui m'a la voix céleste de Toba toujours. C'était votre humble serviteur Moïse Mon Cantibal l'émission à Guinée Bolina. Tout le bateau. Merci na open de coquin di moné. Ceux qui argenté Zali, oui comme des gens d'Akou, oui Toro Yambayo. Merci à nous tout affaire à suivre. Partagez vidéo, vous s'abonnez, Nzambe apambola bino. Bye.